Perfectionné makambo toboya kilobi toyeko palpe du doigt réalité ya bana Kintambo quartier Salongo bandaki na Salongo première partie na ngambo ya Rai, et l'autre dans la deuxième partie. Ngambo ya Kwango, direction ya Kwango, ti Bangala, Kasavubu. Prochainement, on voyait ce Kintambo te, presque balabala nyonso, et kota béton. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balinge kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bonjour, bonsoir, ma communauté 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, ma abonné na biso. Bonjour, bonsoir, ma yo motournano au s'abonner teme Olanda Kabiso. 3 Exa Production TV. Lelo tozongi tisu na Kintambo. Dans la Kintambo bozawa puis manifestez-vous. Ah, t'as un venu Kasavubu. Ceux qui, ok, tout droit, Zongi Bandal, ok, Victor Ngiringiri. Croisement, Kasavubu, Kwango, le PC Mukongo, na magasin. Magasin, yango ananon le na biso. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Lelo, tozongi lisusu na Kintambo. On a visité quartier Salongo, deuxième partie. Total la paix, misala oyo, ezo salema awa na balabala ya Kintambo. Kabali solo, pesa sango. Partagez le lien. Aussi, Congo, yango. Manifestez-vous. Bana Kintambo botika kala. Kintambo yango. Merci na intérêt particulier. Bon, accordaka naba émission na biso. Wana tope simbote na papa Paul Mafuta na Hollande, mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni, papa Freddy Khalid en Allemagne.
Maman Jolie Ngumbu na Paris, Ma Velutete en Allemagne, Emile Mweni na Manchester, Joachim Elinge en États-Unis, Maman Coucou Kuzaya na Maman Madonganshi depuis Paris. Ah, tu as balabala Congo. Ndenge tolakisaki bino la fois passée, tozalaki tronçon Congo rail, lelo toye Congo Kasavubu, Congo Bangala, Bokoto, Bokoto. Manifestez-vous, manifestez-vous dans les commentaires. Au moni, Esika Ovanda, Balabala Ovanda, quartier Ovanda. Yaka na commentaire. Bana Joli Park, Bana ya Kintambo, Bokoto, Bokoto. Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole. Tout des botemos massé, avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azana raison. Mbote na Fabrice Ndombele. Olonga me ya Maman Adelia. Mangamba. Maman na winner depuis États-Unis. Mbote na Papa Sano Bakala Jacoba Akilas. Bana Kintambo na bino botika Kintambo Tamboy. Manifestez-vous. Kabali solo Pesa Sango na Moninga, partager le lien. 3 Hectares Production TV Aye et Panabiso. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Kintambo, béton, ok, zone. Bana Kintambo, manifestez-vous. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa Tozi, Tabora. Quartier Salongo, Tabora, Botika Kala. La fois passée, tozalaki awa. Pona kolakisa bino Tabora. Ndenge bazo bétonné yango. Tozalaki na première partie.
na ngambo ya rail. Lelo toye na tronçon Kwango Kasavubu Bokoto. Bana Kintambo yango oyo. Kintambo botika oyebi susu ndenge ekoma te. Bana quartier Salongo, manifestez-vous dans les commentaires. Ok, tout droit obémi croisement Tabora na Kasavubu, mais tokokoma kuna te. Bokoto Tabora ezo continuer ezo bima ti Kasavubu kuna. Manifestez-vous. Tomoni awa impraticabilité ya balabala Kasavubu. Bamontard bazo dévier mpona kozwa direction oyo ena bango na Kasavubu. Tobima nanu tozonga nanu Kasavubu tokende kolakisa bino Kasavubu bango eza ndenge nini. Awa toza na Madimba. Pana quartier Salongo. Tozongi lisusu awa na Salongo. Manifestez-vous. Madimba nano babetone yango te. Toyebi te soki yango mpe eza na projet ya bétonnage, parce que presque balabala nyonso ya Kintambo eza visité, eza en chantier. Manifestez-vous dans les commentaires. Omoni bisika ovanda balabala ovanda yaka na commentaire. Madimba tobimi nango Kasavubu ndenge okokomona Kasavubu yango Kasavubu impraticable. Tozongi Madimba na kati. Misala ya Kasavubu ezozonga euti pont ya Makelele ezozonga magasin enano ekomi kote oyo te. Eza deja na ngambo ya Bangala croisement Bangala Kasavubu nano eleki moske te. Manifestez-vous. Madimba yango oyo mbote na mama Tema Maduku. Oza na problème ya loposo, oza na besoin ya produit cosmétique, tosengi na yo ovisite Tema boutique na croisement ya balabala Maluku na Prince Kasavubu na commune ya Kinshasa. Okozwa produit cosmétique oyo elongomani na loposo na yo.
Bana Kintambo, manifestez-vous, manifestez-vous. Bokoto, Bokoto. 3 exemples production TV Lelo. Et Panabino. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Okenda libana ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na bino. Manifestez-vous, manifestez-vous. Ntambo na bino yango oyo balabala Madimba, Madimba botika, Madimba yango oyo balabala est déjà bétonné. En sens tozokende tomoni déjà Taboura yango eza déjà bétonné. Na direction oyo eza parallèle na Kwango yango mpe komi déjà bétonné. Bana Madimba boza wapi? Après direction ya Kwango, les direction ya Oya. Après Oya, au commune à Rai. Toujours avancé dans le blog na biso ya mokolo lelo. Tozongi direction ya Kwango. Bokota. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Merci na abonné na biso, merci na yo motu nano s'abonner te. Olanda kabiso. Osengi na yo pe s'abonner, ou activer cloche ya notification pour ozanga ba vidéo na biso te direction à Kwango yango yo. Ok tout droit nango. Ozangi Vélodrome. Manifestez-vous. Bana Kintambo, Lelo toza epa na bino. Après Madimba, tomoni réfugie yango oyo caniveau construit et ferraillage yango oyo misala eza encore etikali baya kokule béton awa. Ya balabala ya 2 bandes aller-retour. Un caniveau ekozala kaka el moko. Système ya kofinika ndenge tomoni li structure nango. Bokota Tabora Madimba refuge. Refuge yango oyo
palper du doigt réalité. Refuge yango oyo bokoto vous abonner, vous partager, vous liker, vous avancer. Bana refuge yango oyo. Refuge botika refuge yango oyo. Refuge yango oyo, manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo et ça sango na moninga, partagez le lien. Sans tout homme, palper du doigt réalité ya bana Kintambo. L'autre est awa Kintambo, manifestez-vous. Bala refuge yango oyo. Ofanda na refuge, okola na refuge, obotama na refuge yango oyo. Bokoto kabali solo. Après Madimba refuge awa tozobima na mosquée eza na croisement Bangala na Kasavubu na refuge. Quartier Salongo. Mosquée ya Kintambo yango oyo. Na droite na biso, en face na biso, bureau à quartier. Awa toza na croisement Kasavubu, Bangala yango oyo. Bangala pe ekota béton, caniveau L moko, caniveau eza na droite na biso, quartier Chinkela. Manifestez-vous dans les commentaires. Panza Sango 3 gars production TV lelo et visiter biso ko palper du doigt réalité ya bana Kintambo na bino yango oyo. Kintambo chantier. Après refuge ozwi balabala oyo elandi aza na limaya
Bana Limaya, manifestez-vous dans les commentaires. Limaya Yangoyo, Limaya P, déjà en chantier. Babandi déjà Kotimo là pour placer Bamoilon. Santo Thomas toujours. Santo Thomas Limaya Yangoyo. Limaya Botika. Belisusu. Ndenge ekomate. Limaya Yangoyo. En chantier, bâtiment déjà. On a bétonnage ya balabala Limaya. Tabora, Madimba, Refugi, Limaya, Assemblée des dieux, Siloé, Yangoyo, na Limaya, Kabali Solo, Esa Sango. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Bana Limaya. Botika Limaya Yangoyo. Modernisation ya Limaya eza en cours. Modernisation nango eza en cours. Construction ya caniveau yangoyo. Caniveau El Moko ya gauche na biso. Caniveau na gauche na biso. Quartier Salongo yangoyo. Kabali Solo Pesa Sango. 3 Exa Production TV. Les lots à visiter. Quartier Nabiso. Limaya Tobandi Bangala. Tozozonga awa na Congo. Limaya Yangoyo. Bana Salongo Botika. Salongo le lotoye. En deuxième partie ya Salongo ndenge boko komona. Prochainement tango tokozonga lisusu kitambo. Bokomona lisusu évolution ya misala. Ko landisa oyo ezo salema awa. Prochainement okoyeba lisusu kintambo te. Presque babalabala nyonso ezokota beton. Wana totiki Limaya
Manifestez-vous dans les commentaires. À gauche, il y a toujours quartier Salongo, mais aussi la chaque binongo. La première partie, et l'autre dans la deuxième partie. Et là, tu vas dans la deuxième partie. Bana Kintambo, Kintambo yangoyo. Kintambo botika. Awa, tu es dans la salle du royaume. Il y a témoin de Jéhovah, il y a l'ado. Là-bas, l'ado yangoyo. Yango. Misala nano ekomi na l'ado te. Bokoto, bokoto. Bana l'ado. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo. Ça sango na moninga na moni. Et pas na bino na moni le pango na bino. Bala bala ofotela na 3 Exa Production TV. L'ado yango. Zo avancé na l'ado. Bana Kintambo, Kintambo botika kala. Kintambo yangoyo. Merci à papa Freddy Khalid en Allemagne pour notre soutien. Merci à Joachim Elenge, États-Unis pour notre soutien. Jean-Jacques Okolo, États-Unis pour notre soutien. Mavelutete, en Allemagne pour notre soutien. Maman Koko Kozaya, maman Madom Ngashi. Depuis Paris pour notre soutien, l'ado yangoyo. L'ado botika. Au début de ce ndenge et commenter. Vous en avez proposition. Vous en avez suggestion. Vous en avez commentaire. Numéro yango non. Il a affiché. Voilà la kabiso. C'est pour la grande musala to salaka. Ringi au soutenir yango. Benga comment. Soutien na yo. Vous avez bienvenue. Ah, toi qui es de Kivu. Awa tozo comment Kivu. Kintambo na bino yangoyo. Bana Kintambo. Tobosani bino te. Bandaki na Salongo première partie na ngambo ya Rai et l'autre dans la deuxième partie na ngambo ya Kwango direction ya Kwango ti Bangala Kasavubu Kivu botika Kivu yangoyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Bokoto, bokoto.
Merci na papa Paul Mafuta pour notre soutien depuis Hollande. Papa Guy Kalamabi à Boma Soda dans le moment où je m'abota depuis Irlande. Je vais avancer à la balle à Kivu. Kivu yango yo Kivu kotika kala ofanda na Kivu ofutela na Kivu okola na Kivu. 3 exemples Production TV toyekopesa yo opportunité komona lisusu Kivu na bino Kivu na yo. Kabali solo, partagez le lien. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Kintambo na bino botika kintambo yango yo. Manifestez-vous, manifestez-vous. Palper du doigt réalité. Nde mosala na biso. Nini ezosalema, nini esalemi, nini bakosala. Nde mosala na biso. Tozo avancé. Awa tokomi na balabala Maniema. Maniema botika. Oyebi lisusu ndenge Maniema ekoma te. Maniema yango yo. Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé ya Toana balabala Maniema. Manifestez-vous, manifestez-vous dans les commentaires.
bana Maniema. Maniema yango oyo. Maniema botika. Oyebi lisusu ndenge Maniema ekoma tie. Awa tozobima Bangala. Manifestez-vous, manifestez-vous. Soyez qu'on palpe du doigt. Réalité ya bana Kintambo. Quartier Salongo ndenge komona ngo. Bandaki na première partie. Et l'autre continuer deuxième partie. Maniema yango yo. Bangala. Na ngambo na biso quartier Wenze. Quartier Wenze. Aza na balabala Bangala. Route réhabilitée et modernisée. Bangala construction à caniveau. El Moko. Les a ouvert. Trottoir aménagé. Béton coulé. Misala ezo avancé. Bokoto, bokoto. Trottoir yango. Manifestez-vous. Mokolo lelo toza na ngambo ya Salongo. Prochainement tokozonga pe ngambo ya Wenze. Ya kolakisa nini esi esalemi. Moni bisika ofanda okolela yaka na commentaire. Kintambo na bino botika Kintambo yango ya. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Où elle est, botika kala, où elle est, yango ya. Manifestez-vous, manifestez-vous. Ozonga sima, ou bangi, yango wana. Kena na où elle est, ti Kongo ara. Manifestez-vous, manifestez-vous. Dans les commentaires, Kabali Solo. Moi, je dis à Production TV, Lelo, à être visité, Bissou, et moi, alors, comme moi déjà, comme une souka. Bana Kintambo, yango. Modernisation ya babalabala. Nous avons encore béton na béton.
Béton na béton. Na commune na bino na quartier na bino mpe misala ezosalema nanu tolakisi yango te. Benga biso komela biso tokokende to mpe omona misala ya kote na bino. Bana kintambo na bino yango oyo kintambo botika. Avenue Équateur yango oyo quartier Salongo. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Manifestez-vous. Awa tozozwa ubangi yango oyo. Ubangi bétonné. Bana Salongo na bino botika kala Salongo yango oyo deja misala esili. Awa na ubangi etikali kaka nettoyage ya balayage associé plutôt. On a encore longola saleté po etikali awa mpe baya kotia goudron na bajoint. Kintambo botika kala kintambo yango oyo. Kintambo béton na béton. Sans plutôt moi toujours palper du doigt réalité. Sala to ni pesa. Manifestez-vous. Toza na continuité ya Bangala. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali Solo. 3 Hectares Production TV lelo.
na Kintambo botika oyebi lisusu ndenge ekoma te. Awa bazo préparer déjà on a kotia couleur on a marquage au sol. Bangala yango oyo bangala botika prochainement tokozonga lisusu wana kolakisa bino nini esalemi, nini bazosala, nini bakosala. Kinshasa botika Kinshasa yango oyo Kinshasa ezochange ndambo Kinshasa ezobonga mais ekosengela kirage fréquent ya bakaniveau ndenge tolobelaka kote nyonso na balayage ya chaussée mpona kogarde chaussée na biso propre. Awa toza na croisement ya Lukengo na Bangala okei na droite na biso na Bangala na Lukengo okei nini maison Mbungu velodrome yango wana en face na biso bana Kintambo bokota Ubangi yango oyo Ubangi botika. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Voyez qu'au papé doit réalité awa bana Kintambo quartier Salongo na bino yango oyo balabala Ubangi bétonné de bout en bout bazo balayer déjà pour un marquage au sol. Merci tobanda pe to silisaka na yo moto ozibiso na katikati tolobi lelo tozongaki lisusu na kovisite quartier Salongo awa na Kintambo na car ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Tobandaki na magasin tokomi awa côté ya Moriko bokota awa toza na Ubangi Équateur. Manifestez-vous bana Kintambo na bino ezolata bilamba ya sika wana velodrome awa toza na Moriko. Moriko yango oyo
À droite, na biso quartier Itimbiri, à gauche, na biso quartier Salongo. Manifestez-vous dans les commentaires. Bana Kintambo, omoni bishika ovanda, okola, ofanda. Yaka na commentaire. Sans tout homme palper du doigt réalité, Yabana Kintambo. Merci na intérêt particulier pour Accordaka. Amisala na biso. Yopena no moni epa na binote, balabala na binote, quartier na binote. Yaka na commentaire. Numéro yango wana. Osepeli na émission na biso ya mokolo lelo. Pesa merci na communauté 3 Exemples Production TV Modimba. Merci na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Frédéric Khalid en Allemagne, ma vérité depuis Allemagne. Merci na maman Jolie Ngombo pour la soutien. Merci na maman Thème, maman Deko. On va permettre biso donc comme on a banda qu'on a bien encore lelo. Merci na papa Sano Bakala Diakuba dans la avenue Équateur. Avenue Équateur. Merci na Joachim Yelengen États-Unis. Fabrice Ndombele. Fabrice Ndombele. Na maman Adelia Mangamba. Maman na winner depuis États-Unis. À la bala Équateur yangoyo. Équateur Botika. Quartier Salongo. Merci na confiance bo sala bo pesa biso. 3 Exemples Production TV. Toujours na balabala pona kolakisa bino Kinshasa Botika Kala. Merci na bino nyonso pour la confiance. Au pesa biso. Tozokende petit à petit vers la fin. La émission na biso. Omoni epa na binote, balabala na binote, yaka na commentaire. Yaka na commentaire. Bana Kintambo. Obomba lisolo yo mon côté. Partagez le lien. Pendant Tango. Équateur yango yo. Tozui. Ouele. Ouele yango yo. Bana Kintambo. Merci na ndenge bolandaki biso. Émission na biso ya mokolo lelo tozosukisela yango awa na balabala Lomami Botika. Oyebi lisusu ndenge Lomami ekoma te Lomami yango yo
quartier Salongo. Après le mami, toza na oya mpona lelo tosukiseli émission na biso awa na lomami olandaka biso omoni epa na bino te bamona quartier Salongo benga biso komela biso tokozonga ope omona epa na bino palpe du doigt réalité de mosala na biso 3 Hectares Production TV lelo tozalaki awa na Kintambo, plus précisément na quartier Salongo, à infrastructure routière ebele eza en chantier mosusu déjà modernisé, béton na béton. Les temps que vous allez accorder béton na béton. Bana à gauche na biso fe bakonzambe malamu awa na balabala Lomami. Bala Lomami. Bokota. Merci na bino nyonso. Pour s'abonner, pour partager, pour liker. Émission na biso esukeli awa soki nkolo azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé yaya kobangolaka motema ye koluka ya lipambole yesu yakanda yo vrema koluka ya lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atikali su
libanda maloba na Nzambe. Eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo.